DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. No esengoza biso ya koyeba ke boze bele obosa kolanda chaîne YouTube na bino DMTV boyebi et même la cabine actualité mais tout ça la cabine pe ba analyse hein pe ba réaction sur ba sujet d'actualité ou bien ba faits sociaux to pe ba réalité hein ndenge toza ko vivre ngo na mboka na biso République démocratique du Congo actualité ezali pe lisusu insécurité hein ou ezali ko continuer na ville ya Lubumbashi yango nde tolongi to beta lisolo parce que to ko mona que moko ya ba victime ezali moko ya ba personnalité hein les plus connus na mboka na biso oyo avandaka justement na ville ya Lubumbashi kuna na o Katanga. Alors avant to ko aborder sujet yango bo permettre hein bo lembate en tout cas to ko rappeler na bino na cadre de sensibilisation contre maladie ya coronavirus za kotika bisote. Je rappelle que na République démocratique du Congo to komi na plus de 9000 cas confirmés. Même si c'est vrai que évolution ezali malamu côté ya bato bazali kobika na maladie yango mais tokoki ko baisser prudence te sengeli na biso to continuer ko respecter ba mesures barrières ndenge ba kondi bazo senga na biso mais surtout to eba que prévention des ali salut na biso yango ndezali malamu tozo mona ndenge na mikili ya poto notamment na États-Unis na Brésil par exemple ndenge baka ezali ko mata chaque jour pe nombre ya bato bazali ko kufa il faut tozo yango au sérieux ndenge na lobaki actualité ezali insécurité ezali na Lubumbashi pe moto auti ko bima victime nango siko ezali Moïse Katumbi Chapwe o ezali leader ya parti politique ensemble pe lisusu membre ya Lamuka obi ke bazali 4 leaders hein o batikala na Lamuka toza notamment na Moïse Katumbi Chapwe tozali na Jean-Pierre Bemba tozali na Martin Fayulu pe Adolphe Muzitu donc bango bazali bien évidemment na kati ya opposition. Alors question tomituni nani alingi koboma Moïse Katumbi parce que version ndenge toyoki d'abord esengeli to expliquer que dans la nuit il y a hier mercredi 5 août na lelo jeudi le 6 août ndaku ya Moïse Katumbi ezalaki cible ya ba attaquaki yango donc ba tiraki à balles réelles hein, sur résidence ya Moïse Katumbi Chapwe et lorsque police nationale congolaise a quitté sur le terrain pour kosa la constat ya police ezalaki justement que moko ya ba balle perforaki en tout cas toiture ya ndaku ya Moïse kotaki même ti na chambre à coucher ya président Moïse Katumbi Chapwe wana ba membre ya parti na yende ba pesaki biso information wana ezali sango moko vraiment ya malamu te. Alors est-ce que attaque ya ndako ya Moïse Katumbi devons-nous considérer que zali attaque moko anodine hein, oyo photo tiango na compte ya insécurité grandissante na kati ya ville ya Lubumbashi boyebi que insécurité ya Lubumbashi bandi lelote ezali na ba bandi armé oyo bazali ko kote la kabatu na babutu ko attaquer batuna minduki ezali c'est un problème sérieux et ezali problème moko ezalaki même au centre à chaque fois il y a ba réunion même au sein il y a gouvernement donc tisiko tozo kamwa ke solution moko définitive et ko kakozwa mate pour la ba bandi wana oyo bazali ko opérer na kati ya ville ya Lubumbashi sont quand même pas plus forts que la République hein bakoza la plus makasi que la loi te bakoza la plus makasi que la police to l'armée te mais est-il qu'il y a insécurité ngo zali ko continuer est-ce qu'il faut to kende na hypothèse que attaque ya Moïse Katumbi ya ndaku na ye ezali na compte ya insécurité wana to c'était une attaque ciblée au bayaki très clairement pour na ko menacer intégrité physique ya Moïse Katumbi pe ya famille na ye. Nous avons en tout cas des raisons hein, de penser que koki peut cause à l'attaque moko ciblée parce que il vous souviendra que lorsque la
Lamuka appelaki na marche naye. Je crois que vous avez se rappelé bien na péripétie, hein. Il y a marche, il y a Lamuka. Beaucoup de personnes ont critiqué Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi, tout comme Jean-Pierre Bemba, appelaki batuko marché et sengelaki Moïse Katumbi na niveau ya Okatanga kuna notamment na Lubumbashi akoka kubima pena batuba marché pour exiger justement la réforme, hein, na kati ya commission électorale nationale indépendante CENI ko boya pe Ronsard Malonda puis en même temps bien évidemment ko rejeter pe ba proposition ba loi mina coupé sakata meto kamwaki que na mukolo ya marche na Kinshasa Jean-Pierre Bemba abimaki to monaki ndenge asalaki en tout cas nenga tambolaki na bato notamment na Tchango Tiko Kita vers échangeur, mais Moïse Katumbi en fin de compte atambolaki les sous c'était lui qui a appelé les gens à manifester pe a prometaki que avozala yemoko na marche wana kotambola na bato. Alors, mais Moïse Katumbi avait eu le temps de s'expliquer pendant qu'on expliquait na bato ba raison ninu esalaki ke ya kokalisu kotambola te ezalaki ba menace, hein, dont il avait fait objet oyo ba menace ezaki pe kopeur ba manifestant oyo ba kotambola Moïse Kalobaki akoki kotambola te soka yebi ke manifestant tamon ko azali na risque ya kozwa balle na nzela parce que ba menace yalaki a préféraki na ye bato batambola te. Beaucoup de gens ont traité Moïse de tous les noms. Taki Moïse Katumbi en tout cas de tous les noms, Misusu Balobi, Aza peureux, Abangi Kotambula, mais je pense qu'avec événement où tu salama dans la nuit du mercredi 5 août au jeudi le 6 août na résidence naye, alors même heureusement du reste Azalaki absent yé na famille naye Mobimba, toko rendre gloire à Dieu pour cela. Azalaki na famille naye Bazalaki en tout cas na village naye ya Kachoboué, heureusement d'ailleurs avec cette attaque na résidence naye, ezali kolakisa suffisance ba menace, hein, to ba risque au Moïse Katumbi azali ko encourir. D'ailleurs, je dois vous signaler que na parti naye ba membre ya ensemble ba sengi na gouvernement congolais et ba na ko sécuriser. Je pense que c'est quand même une haute personnalité ya mboka na biso azali ko mériter akoka pe ko zala sécuriser ceux qui vit naye commis en danger boye, parce qu'il ne faudrait pas attendre pour na ko lokasiko après ko baba solution alors que il a déjà été la cible, hein, d'attaque tout comme ça que retrouva qui même que balle et atteignait qui même chambre naïe. Imaginez si Moïse Katumbi était là-bas, qu'est-ce qui serait advenu, hein, naïe na madame naïe madame Karine Katumbi. Donc vous imaginez un peu. Donc cette insécurité qui a à Lubumbashi, nous acceptons qu'effectivement insécurité zali, mais naka ya Moïse Katumbi tozomo la ke ba indice sérieux ezali ko la kisaki zali peut-être l'objet ya ba menace, hein, soit peut-être kaka ya bande konaye na niveau ya Katanga surtout na ba makambo ezole kana mo mikolo ba tension ou ezali makasi, peut-être qu'azali objet ya ba menace ou qu'à un certain moment on parlait d'une possible réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila ou ezali ceux qui volonté ya ba Katangé. Est-ce qu'une résistance peut-être de la part ya Moïse Katumbi pour qu'on se réconcilier na mutu ya troisième faux penalty? Est-ce que ezali peut-être pété parmi ba raison où ils ont poussé que Balukaba ça la pression, hein, en essayant un peu de le faire peur par actes qui posaient lobby. Donc on doit analyser un peu Makamboyo na ba contour nangonio surtout parce que moi je ne crois pas que c'est un fait divers, hein, que ils allaient na cadre et insécurité ou ils allaient na Lubumbashi, sinon en tout cas Toroyo Kake bazali ko s'attaquer pe na ba personnalité mususu politique pour na ba koka ko agresser bango pe bayiba bango parce que ba bandi wana mais armé bazo côté la bato objectif principal les alliés en tout cas bayiba. Je ne crois pas que bazoya kaka ke babo mamutuka ka boy par hasard bazoya ndé, je pense les alliés ndé barakete batu bayiba. Alors ceux qui baye pas Moïse Katumbi, bien évidemment on sait que c'est un homme d'affaires, azapé sous président, il y a l'un des plus grands clubs en Afrique, Azali Nambongo certes, mais je ne crois pas que Azali Lokomoko baye bakoka ko braquer nanda kunaye bongo. Je pense que c'est quelque chose qui était organisé soit dans le but de lui faire peur, si ça se trouve même Baïba Epe Kazala qui est absent et qu'Atakwane Salemi justement pour lui donner un message clair. Donc c'est aussi à la police de faire des enquêtes pour la Koyeba ceux qui batoueux agressa qui est utiwa puis qu'on recherche bango puis qu'on kanga bango besoin bazala mis à disposition il y a justice parce que il est clair, hein, que à ce jour Moïse Katumbi bazali en tout cas quoi en vouloir et parce que sur Tolandi ba déclaration d'Inge Salemaki lors il y a marche
recherche avortée ya lamuka oyo na Lubumbashi ba boyaki absolument marche tambola kaka batoyo ba menasaki wana ou ba menasaki kosala makambo ya mabeso ki marche wana ezali peut-être pour mettre ça sur le dos de Moïse Katumbi kaka bangonde. Je pense que les pistes moko malamu pour luka kolandela par rapport na attaque Moïse Katumbi oti kosala objet. En tout cas to remercier kaka Nzambe ndenge yena famille na ye bazala kité, mais il est temps effectivement que ba autorité au bazali na charge ya sécurité ba koka ko sécuriser en tout cas population par rapport ya ba situation à lolenge wana. Donc voilà sujet to nga ki to échanger moi mokena bino par rapport ya information to taki kozwa ya attaque ya résidence ya Moïse Katumbi kuna na ville ya Lubumbashi. Soki bosepeli na moi en analyse et réflexion to sali botiki la biso like pe surtout bo commenter et sans oublier aussi bo s'abonner na chaîne Nabino DMTV. Soki bo s'abonner cloche moko notification ko apparaître juste à côté. Soko cliquer na yango aux ala désormais au courant dès que tu retiens vidéo moko en ligne to pe to sala analyse to mettre en ligne. To bo santé coronavirus ezali bandeko to mi batela parce que prévention ezali seul moyen to zanango ya makasi pour que to combattre la maladie wana. Continuons à respecter les mesures barrières et aux ala malamu mingi. Merci encore une fois ndenge bo pesi biso mo tant to solana bino DMTV vous dit au revoir.